toko kangama. Butu butu, butu butu, butu butu. Loba wala la raté. Ba maman mata digibala. Na yema tadi mayo. Yema tadi gibala. Nzambe na ngaya ya. C'est le mutaboyo négligent. Atala ko mama. Zegera wela. Apunga mona ale. Ale bonga bonga. Tula kwaku bongele tala lubonga siatala. Lubonga siatala ko na gangi yaya. Eloko na beta kama mana bana chela kanga. Biloko na se. Et India pardon na ko konte. Non, s'il te plaît, on va crier nanga ebim sa Miss Elliot. Atina ebite. Miss Elliot na shagi. Tina ebite. Papa a crié na yo kango non. Moi no bandi mabe. À moi no soubeli courant. Oh. Tangana ouais Miss Elliot boya bovela. C'est moi. Oh, mais nga na ebongo to me kote na ko kita otuna ba question parce que nga na ebongo te. O sala mabe. Alukamba yo. Alukamba zengola ba mama lukamba oh. Alukamba sembola. Lukamba yo. Tabina lukamba zengola. Natiki mwana mala moka timbile potole mba mosaka potokolia nzombo na mosaka ndunda na mosaka quand j'étais ayaya quand j'étais petit Viron tosalaka papa na mama na ndenge ya solote Viron toliaka biloko manzanza kanganga na libef na lobi yaya totandaka pembetu mbetu aliputa kasi bana lelo balingi solo lelele simanga nzoto na ndenge zongisa solo te mama nzambe pumbwage ta grrr ale baka kitse kwa tui na mabe oki badasa betango na to tango viro sepela to banambo ele tamaku mbibo ngele Nemwe na tula kwako. Nalobi eloko na beta kama mana ba na chela kanga. Biloko na se. Bana comme Africa TV en tout cas avec lui c'est bon, avec lui c'est mon frère, avec lui tout va bien. Makambo ekende kabu. Futaka pe nyongo. Donc 2021 des abongo. Kolinga problème na bato futa nyongo. Na quartier bo vanda on. Na defeli pana kwente. Futaka pe nyongo. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monante Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele Nasenga na population abonnez-vous na Nkumu Africa télévision kitoko wele wa ma vérité Nkumu Africa TV Bo s'abonner massivement Baye balingara Serge Bo s'abonner dans Nkumu Africa TV. Bonjour, bonsoir chers internautes de partout, bonjour Nangai. Nabino bolinga mingi sara bolingo ya importante entre modi maboli intero de la tutoye kande to yaka. La chaîne na biso ya Nkumu Africa TV de notre Viron Nzambi babi président na biso ya Malonga ero luka Viron omoni beauté, omoni nzoto, omoni nyonso malamu intelligent tout. Bo s'abonner nde kato lingara nde ka bintu do pesa ka bino pe bozongushe la biso lelo vraiment na plateau na biso to yembe bino mutu mo aza très important donc tout partager to lobela na et ça kitoko so caméra na mito a fongoli gérer na biso mbala a fongola biso to ba inviter un peu sur les ananes. Bonjour. Ouais, salut la grande comment? Tu vas bien? Ouais, moi aussi je très bien. Ah, on le va bien. Mais oui, j'ai eu l'occasion de passer dans la bande de l'école. Merci beaucoup. En tout cas, tu as bien la chaîne Nabiso Nkumu Africa TV. Balandia Nkumu Africa TV balibaye baso Rosanani. En tout cas, tu dois nous se présenter baye baso Rosanani. Pour nga dana ebinanga. Bon on est baye bité donc il faut baye baso Rosanani. J'ai maintenant mon nom de Daddy Mayala. La préférée de tout le monde. C'est Daddy Mayala. Daddy Mayala est qui? C'est un créateur tout fait. C'est un parolier. Il a fait beaucoup de choses là. Ouais.
Apparemment, Dadi Maël est très intelligent. Hein? Bon, senti bagage. Hein? Oh là, là, vraiment, c'est ma façon. Ah, moi, je étudie à Kalina. Ouais. Et puis, c'est à Makambu. Donc, Dadi Maël, c'est un parolier. Un parolier, à part ça, un parolier, qu'est-ce que tu as fait dans Kobanini? Au Bandiang, on attend Nini. C'est depuis quand? Depuis que. Dans Zara, on a un peu joué. La bande a balé. Petit Noël, Teddy Djonga Baebi. Bakouloué aux États-Unis Baebi. Nazaï Kobeta balé. Ton na tiki balé. Na esko ko sa musique. Nous avons musique et arrêt non. J'ai n'angai. Ça les musique en haut, ça en haut, parce que on a dans bon, on a droit peut-être à connaître pas à demander de revenir dans je demande donc n'a découvrir musique on a bioté donc tu dois nous faire voir que au musique en haut bête en haut panani au salanini donc on a balanga. Mais ouais si d'accord alors. Donc au lingo oyeba na zalaka un ancien animateur ya Big Star na soka occasionné au bord à crité. Na ye kokutana frère nanga moko je te salue à passant il s'appelle Celo Scrum c'est toi grand mas Mr Lova père à Marc Andy na Marc Olivier ton na bani ko pesa ba il le connaît ça et sonara mal ton na pesa ba cri faut belango parce que l'européen to bete la ngonde c'était en wana poto to yeba to découvrir parce qu'il y a beaucoup de gens ba bioté il y a aussi beaucoup de gens ba bio donc et ça là bien parce que mbanga pe le kapé mingi na batwango. C'est le pote à moi, Serge. Mon frère à moi, je m'excuse, la limite est comme un paradoxe au batbalbara polémique. Au limite, ça pour la dévoilité. Nga na banda ko beta selo ba cri. Nga na sala ba boubou. Boubou ko sakasa de bangema. Voilà ce que il a pris comme mon bébé. À part cela, nga na sala payer. Nga na sala lu kamba sengola. Tout ça, c'est le haut. Oui, 10 ans de maison mère de Céléo, j'ai beaucoup contribué pour lui. Oh. Oui, c'est un mec à nous. C'est un mec à moi. Mais par là, je voulais demander pourquoi pas au préférant Nayo, que ça les lots au monde, il y a un pesa bon, parce que au pesa bon on est macam. Donc misala macam pesa penayo moro, mais yo préféré no pesa à nous rabaster. Là vraiment, je mets ta façon de parler. Tu viens de me dire que non, pourquoi pas. Jean Pisse. D'ici peu de temps là, tu vas savoir. Pourquoi pas nous? Tout le monde a droit de régner. Ouais. Normalement. Mon opus, c'est pourquoi pas nous? Normalement, parce que Nathan Nyosopé, c'est mon opus, c'est pourquoi pas nous? Ouais. Premier cri, il y a générique, et ça, il faut taper Nyongo. Réponds-moi un peu. Futakape Nyongo. Futakape Nyongo. En tout cas, Futakape Nyongo. On a peka c'est l'homme tabaran. Te ngamo konde 2021. 2021 Futakape Nyongo. Par là pe na komi be ba place on va on peut pesa mabanga ba pesa pe rien. Te voilà l'autre là. Ouais. Ngapa na ngaka au ngoloba. Mabanga les gars là il a gaffé. Non, faut te bailler ça na. Oyo lobi. Ngana belote. Ngana na eba beza na. Futakape Nyongo. Parce que to moni pe ba misu ba ki li, mais na obeta on te na pesi bango be pesi ba makambo. Ouais, tant pis. Donc, bango pe ba futa pe makambo na bango. Wana part na bango, na part na ngana onga na sala. Bofo futa ba Nyongo na ngano. Sikona nyoso oyo sala. Ba futa suki wana fulo ba futa be Nyongo. Oh, nyoso pe sala li bi ba futa na quartier na ngane na zaboe awa. Na bosobolo. Au defara mbongo bato ya mapa ya mama mapa ayo peso na 7h ayo sengo na 16h okokino ofuta Nyongo te mais il faut futaka Nyongo te. Non mais normalement non. Mais oui, futaka Nyongo. Futaka pe Nyongo. Oui. Par là vraiment en tout cas désolé papa c'est le scram. Limbisa moi mukie chamwa pepe na nkana tuna moi question mona nyonso na pendo c'est le scram mais so peut de tout na pese le scram lelo o kitsawa on dit Mathéo peut-être yo tombolo mais yo kitisa par là et là ni vraiment et ça là que lelo peut boza bien parce qu'avant de parler on lobine sorry wana lobi on pourquoi. You speak English? No good? Non. Oh là, c'est le son pote à moi. Ouais. Je travaille avec lui non? Mais il te paye quand même. Mais non, mais comme voilà. Tant on a dit qu'il faut d'argent donc il peut sonner déjà. Parce qu'il y a aussi un sorry wana mais ce qu'on doit faire. Mais tant on a lobaki na tiki. Nga na lobi na tiki mwana bala mokatimbi la poto lemba mosaka, poto rola nzombo na mosaka, ndunda na mosaka, le tout na mosaka. Quand j'étais petit,
tosalaka je ya papa na mama na ndenge asolo te nga nzambe na ngai oviwera mais sikoyo ifutaka mpe niongo bafutaka mpe baniongo yango peti yo na mwe mpe balali moke turo na ye na bon 2020 l'innovation dadi mayala nota ya maneke nzambe oyo bango nota ya winda we omone naza deta ta moke oyo mingi en tant que parolier à part c'est le scram elo ni okoyebisa nga okomotive bana kumu Africa TV na eloko osala oyo tokogarde parce que balingaka so baolanda so baolanda vraiment banzima mpe po bango baza bato moko mpe banzima te babenga yango mankiona nde bapaster babetaka mankiona donc bali banzima yo mankiona ya bapaster bamasalanga tu bolaka na Paris Kabous Kabou l'homme du peuple petit nanga Hervé Bila vie nanga Jean-Jacques Munda grand frère propre Romo Manatino yango na oyebisa bino yaya makambo yali moto mojali 2021 otoza o l'innovation on apesaka loko ngasala pepe didi kinwani blio oh ebongo kosa makambo ezali futaka nyongo makambo ezali il faut futa nyongo futaka banyongo bubu kosaka satima yangiama yawera place oza au moins te ligne ba reconnaissant te ba futa nyongo te ba reconnaissant te bafuta nyongo te bacomprendre tactique te non so yana moi balali yambalo pe akanga makolo koloba te c'est pas de ma faute futaka pe nyongo. Donc par là je dis vraiment merci beaucoup. Avant de continuer je salue ma grande sœur de Lugano moi en Suisse énergie depuis Paris Junior Énergie talaka mobala solo ya Mbij sans oublier Sandrine Mananga Muyombe de Lise la charismatique mon amour besura lobi marambo yokani Jerimbala talaka yo moto moko bien loboko majorette faut soukisaka bongo Jerimbala moto moko bien loboko majorette bogara mwana muke Jerimbala patron oui eza bongo aza na deux niveaux afuta pe nyongo afutaka déjà ya afutaka na makambo ezali awa makambo ezali makambo eza par là je voulais demander encore né 2020 Sili de janvier de l'année passée tito comme à décembre et là on y est poussé vraiment 2021 le bim mois payé 2020 Sili na sali rien ou bien na moni na pesi bon ba mabanga menga mona se retrouver 2021 et ça dit qu'il y a sala mamnanga et là on est motivé yo et là que motivé nga et ça que non pourquoi pas nous pour tout le monde a droit de régner quand je dis pourquoi pas nous nazalaki égoïste te pour na cause un peu pourquoi na rôle pourquoi pas moi na englober le tout que non pourquoi pas nous tous non tout le monde a droit de régner yango na ye dadi mayala nataya maneke nzambe o oya bango nataya winda we azolele pana bango balambi te oh j'ai pas le temps d'aller là-bas j'ai pas le temps à mon âge j'ai pas le temps c'est là il est passé là-bas on est de la même voix que c'est Léo. Moi j'ai fait boubou kusanga sadi mama yala priska mon bébé mon bata dadi mayala tata kato kasalange isalu kafinda yayi mon tarape nyongo donc naina parce qu'on crée nini s'il te plaît non c'est le vraiment il est Mungala le nom de celle il s'appelle Mozibi ma fille Serge afuti nyongo te afuta pete afuta nde nyongo lui alors. Non, lui c'est un patron. C'est un patron. Ah, coca au foot à thème au foot à caca. Oh, et la main là c'est l'homme tapé 5 ans. Quand même pas reconnaissance. Ce qu'a payé à terre boité, ce qu'a payé à bien matériel et à l'autre côté. Foot à caca nyongo ya. Merci beaucoup. Dadi Maya là, on s'adressait na batutu que non. Futaka nyongo, maman papa ko ya pe boye, a defsa ko ma pendant 7h du matin, soko a na 16h, au fute pe nyongo, eza le producteur na environ promoteur à chaîne. A futa nga pe nyongo. Bino bozaka bongo lelo lo bia futa ko pe nyongo mais lo bia re simba to ko mino pe ko chai là-bas. L'aime spécial wa sola ne bien lelo.
Maman na goza no awa. C'est un homme vraiment qui respecte tout. Au monde neti ba Teddy Jonga. Teddy Jonga ndenga za ona ala pire petit na ngaya no bimsa na basi. Mais on a foutu ba ningo na eti. D'accord, merci beaucoup. Nous te souhaitons vraiment bonne chance dans 2021. Pourquoi pas nous? Tout le monde a droit de régner dans cette terre. Okay, ouais, je te dis vrai. Dis amen s'il te plaît. Amen. Mon service là. Amen. Oh là là. Teddy Mayala. Oui. Je voulais demander 2021 en comme bien que aux autres personnes na makambo na yo. Donc il n'ont ce qu'on a dit moi normal au côté na makambo na ce que makambo on côté ngo pesa makambo ndeni. Je mets ta façon le bac nanga non non si je trouve pas de parler beaucoup on fait les molo. Les molo là. Makambo eza pourquoi pas nous. Toujours bêta générique moko kaka na lingi na nga te ko batu ba déranger nga ya na linga to zaka nous tous ensemble et ça film mon tela que nous vivons ensemble nous mourrons ensemble no ko nyaki anyati grenade abo otika moninga na bige no so yo kufi nga pe na kufi nesi ba dadi mayalo immorta les tenants du titre quand va bien les tenants du titre par rapport à tout. Jerimbala Motomoro Bieloboro Majorette. Tu les connais là? Tu les connais? Hein? Jerimbala. Tu dis à Nanou Poutou, sniper, qui Dadi Mala il est devant toi là. Je te dis ce qui est vrai là. Boss Biron, Mambo Ezalia. Dadi Maya là. En tout cas, merci beaucoup. Tu as bien mais 2021, tu lis comment on peut épaissir. Non, souka 2021, il faut savoir pourquoi pas nous. Pourquoi pas nous on peut toyo kango. Posez l'Oscar moyo fula. Les lopé atala line mwanda mume après ça peut makambo par rapport on met dans son émission. Nous dans son émission, ça non est fort. Totalement caméra. Ouais. Totalement. On mona ki toko na yo. Ouais. Nane to une émission boy. A obonga siatala. Siatala. Siatala veut dire comme moi je suis un tel, je suis obligé à définir ça. On a bon on a bima le roi zoba mo benaki siatala na ebe lo. Siatala eza pona biso ba Congo siatala oyo benga lelo comme na bino ba carave. Eza carave obo benga na ki Congo to benga ngombedeka. OK. Ya on a betaka butu talala kate. Ozon c'est nga mata so na bi mama mata ki ozon za kibala ngape na bwaka nga oh non ke noko baba nani ba mama mata di kibala OK so na bi butu to la la kate te oza pressé to butu to la la kate butu ni la beti butu to la la so na yebika ba mama mata di kibala ozon sa kibala OK na yena mata di mayo na bonga kwa kuko yosa betano krena po bata kuma afuka bayo kapena yo pena nem to kuma afuka ndako na ngai Jerimbala moto moko belo bo majorette yebsaka na nous pour tout mayala 2021 pour c'est bon na banana début là butu betango dan na ya boya ba chauffeur akeni batala kate bakwei baravin po batamboli mbungulu dibine makolo likolo yaya mama tula bima isongisa bima te mama kana ndungu ona fe yaya soki dadite mayala tokokangama butu te loba wala la rate ba mama matadiki bala na yema tadimayo yema tadiki bala nzambe na ngai yaya c'est le muta boyo negija boss mambo sawa na sepeli pour moi Afrika bino mo bomo na mambo sawa 2021 oh borolela na pourquoi pas nous 2021 et ningisa yo pena no zaboé féminin ya show ya la chaude ah ouais d'accord le gars la chaude vraiment on veut nga badadi malo de baza Jérémy Mbala non bien au moins trop degré non ya na pena na kizaiko atalaku mama c'est voilà après on a allez bonga tu la quoi bongele tela lubonga siatala
lubonga siatala ko na gangi yaya eloko na betaka mama na bana chelakanga biloko na se India pardon na ko konte mais na bini mwanda na sima nga pe na mto bini na ko beta mo ya suka mwanda mbwa atalako mama ezekede ngabo loko bongelebo alubonga siatala na beta kitoko yonza mama mbeleka mamni okotanga viro na okokate abominga Kabous Kaboul est l'homme du peuple depuis Paris, je te salue. Je salue Maël Edina Tchétché. Lui, c'est un pote. Je salue à Londres. Non, on a robot. Bana bango ebelo ko saluer na bango. Donc c'est du flash, ba pese li OCT. Mais bo futa ka pe ba nyongo. Bino bolinga ba bwa bino mako futa nyongo bo ko futa pe. 2021 pe yango. Futa ka pe nyongo. Ya bo futa ka pe nyongo. Obetaka tolo na quartier que vous allez danger au défi mamba batu. Obetaka pe tolo nga kroni fuati ya malonga futaka pe nyongo. Ok, futaka pe nyongo. Donc yango na ndelo to sepe ko yambo lelo par rapport il y a tant to percer vraiment déjà na suka mais to linga moi un mot hein. Oui, ça là vraiment que Erio Kende pe sa biso pe makambo par rapport il y a futaka pe nyongo na 2021. To uti mosika na nzambe na bomoi. Namoni na miso kasi alobi osilite o nelongo na nzambe na ebia kosala kino lelo oyo atiki biso te o Shilo soki yo te nani mosusu. Donc la réponse est ça. Nakobaka te nakotelemela satana o azali kati na nga aleki nguya na Golgotha. Nakoka te. Lelo na bebi mikuma na nga epala masia nakoki te. Voilà donc na moni yango ko ozwa pena tanu ebelo lekisano yango bomba yango penda donc fo makambo epesa ma. Zela siko ozongisa poto lema mosaka. Beta. Natiki mwana bala moka timbile poto lemba mosaka poto kolia nzombo na mosaka. Ndunda na mosaka quand j'étais petit Viron tosalaka papa na mama na ndenge ya solote Viron toliaka biloko manzanzaka nganga na libef na lobi yaya totandaka pe mbetu aliputa kasi bana lelo balingi solo lelele simbanga nzoto na ndenge zongisa solote bravo. Et Yokani, Naleli. Donc, on s'épeli. Donc, Mambeleke Belé Otuna et Tara Parolier. Mambelé. Par rapport à temps, par rapport à Viron Zambi, on s'est l'anga de côté. S'il te plaît, on va crier dans Ebing ça, Miss Elliot. Ah, t'es naïbité. Miss Elliot na Shaggy. T'es naïbité. Par rapport à crier, Nina Yokango, non. Moi no bandi mabe. À moi no soubeli courant. Tangana ouais mi c'est l'autre boya bovela. C'est moi. Oh, mais ngana eba ngoto me côté na ko kita otuna ba question parce que ngana eba ngote o sala mabe. Alukamba yoyo. Alukamba zengola ba mama lukamba oh. Alukamba sembola. Lukamba yoyo. Tabina lukamba zengola. Bébé, Didi, qui doit n'y plier. Il faut continuer cette émission. Ouais, d'accord. Il faut continuer. Maramamala Mweza. Mzambe Nangaye, pourquoi pas nous remettre au Pumbouage. Ta, grrr. Allez, baka qui sait quoi, tui. Na ma bé. Viro. Ok, badasa. Mettez-moi dans tout le Viro, c'est peu. Allez. Tamaku mbibongele Nemwe na tula koko. Ale boaka. Nalobi eloko na betaka mama na ba na chela kanga. Biloko na se. Bana comme Africa TV en tout cas avec lui c'est bon, avec lui c'est mon frère, avec lui tout va bien. Donc et non Zimbabwe faut comprendre parce que vous avez l'habitude de dire allez non, lui c'est mon frère. Lui c'est mon frère Makambweza. Otonga na biso batu. Otonga na biso batu tene to ba ne vérité.
futaka pe nyongo. Oza 2021. Mais oui. Te suko nango futaka pe nyongo. Oh, futa pe. Vous voyez? Oza makambo eza sona simbi bona bini na yeba ke mon frère, c'est mon pote. Il connaît makambo eza. Donc, Surtout une pour la route. c'est pas ça. Comme Fali Poupa. C'est Une pour la route. Une pour la route. C'est pas ça bango. Talasika okomisinga. Lelele. Talasika okomisinga. 1, 2, 3, 4. Yes, yeah. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très contents de recevoir Lelo, mais makambo ezali. Ouais. Donc, par rapport à travail, par rapport à 2021, tu es mais toi, sens-tu que je suis beau, hein? Tu es très beau, tu es très mignon, tu t'habilles bien. Des fois, ils pas trop à dire. Vite fait. Par rapport, il y a tant, quelques personnes, j'aime trop ma mère, la celle que j'entends beaucoup, elle s'appelle Makela du Marie Bernadette, la maman de Dadi Mayala, que je salue vraiment. Maman, je t'aime beaucoup. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu vois, j'ai perdu mon père, j'ai resté avec toi. Garde-moi pour du bon là. Toi, tu es le Dieu de cette terre. Je vous aime. Je salue famille Mayala. En général, sauf personne. Je salue mes amis qui sont à Paris. Je salue Pichou Bengo, Achidol les Princes. Je salue Maëlle Dina Tchétché. Je salue en plus qui là. Par rapport, Jérim Bala, mon bien, mon swag, on était vraiment contents. Yako, Yambela Binon de Konabiso, vraiment. Les colonnes Makambo Beleza. Donc 2021, vous ressentir. Les colonnes Makambo Eza Futara Penyongo. 2021, Futara Penyongo. Donc on est avec vous, Balandi Akumu Africa TV. Abonnez-vous. J'ai oublié mon petit, hein, Ahmed Mamale. Ahmed Mamale, mon petit frère Fabrice Senzonza, DJ Bobo Maya, la finale à Farajou, Nel Maplis, mon grand frère qui était Futara Penyongo, Yangwana Kaka. Donc, vous s'abonnez massivement. Toko Chité Bon Kapambate sans vous saluer. Je salue Junior Énergie depuis Paris. Hein? Rose Nadine Gomba. Hein? Balandi Akumu Africa TV. Abonnez-vous massivement. L'icône Abisso Mamala Mouza. Donc, chez nous, il y a tout de bon, tout de qualité. Journal, émission. Hein, télé-réalité, ma solo, ma boli raconte, donc il y a toujours de bonne qualité ici. Abonnez-vous massivement. Prochaine émission Tozanabino, donc 2021 au Balobi, chez Viron Zambi, Makamboe Kendeka Abou. Futara Penyongo. Donc 2021 des abongo. Kolinga problème n'a pas fait Futa Nyongo. Na quartier bon Vandaong. A défait li pana Pointe. Futara Penyongo. Ma iba régie dozo. Futara Penyongo, nyonso de Futara Nyongo. Surtout banda kutolela to Futara Penyongo. Donc on est là. C'est le Pinto. C'est le Pinto na Boakio et na Kumu Africa TV. C'est le Pinto depuis Paris. Donc tout le monde est dans la prochaine émission. Je vous love, je vous aime. Nadine Gomba na Lela au fort. Donc c'est mon frère. Bye. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier Bolanda. Ezaka moko. Kumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Kumu Africa télévision qui toko. Ma vérité. Kumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Balinga Serge. Vous s'abonnez dans Kumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à le poso. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir le poso. Pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.